Combien de banques? Je vous dis que ça peut être 100 000 $, on peut être 100 000 $. On a une banque qui est en Inde, on a une banque qui est en pays, on a en France, on a PCE. On a PCE. Et où tu as une banque? Vous avez un ça hôtel, et où tu as une banque? Et où tu as une banque qui est en Congo, en Zulum, on a PCE, on a PCE, on a belé. Non, Zulum, on a une banque, tu as une États-Unis. Les États-Unis, combien de dollars? Tu as combien de milliards de dollars? Donc, on a mis 300 000 $, mon on a compte, on a PCE. Ils ont esprit. En plus, ce qui est passé à la Ghana d'Angéré, on a pas et Donald Trump, parce qu'on a gagné d'Angéré. Mais c'est vrai. Gagné d'Angéré, il y a beaucoup qu'on a vu ça. Il y a Congolais, ils sont américains. Ouais, ils sont américains. Ils sont américains. Si ils sont à Miami. Ouais, mettre comme numéro 1, ils sont Satan. Parce que mon Satan, Azalé qui ange de lumière. Qui c'est la lumière? Ange de lumière. Ange de lumière. J'ai là dans quel sens? Nous avons besoin de Satan. Satan. Nous avons besoin ange de bosso. Nous avons besoin de Satan. Nous avons besoin de Castro. Il y a un moment qui secret ni on sonne zamba zalagi nango. Alors que ça qui est Satan. Oh tu es à côté de Zambé. Vous en payez rapide. Zamba mon ange nanga oh sur na ticket ah to fa na akoma ka lolanga. Tika na kitse na mabele même la Bible botanga ngo. Malheur à la terre et à la terre car Satan descendait vers vous. Botan ngo na Apocalypse botanga ngo na Bible na binote. C'est ça. Akita awa pena se awa seki biso za awa. Na yonanga nzambe nemso za ça Satan. Ils ont vide. Bon monia tala ngo nani. Ils ont vide. Hein? Ils ont vide sur le caméraman au total là. Tireur yango ils ont vide. Hein? Nachi awa. Bon, on sait la prière nangai, excusez. Nous marchons vers la montagne de Sainte-Thérèse en tous les gens pour nous secourir. Nous marchons vers la montagne de Sainte-Thérèse. L'anneau 15 et avec le monde soit créé. Arrête un son fort. J'invoque l'esprit des mondes invisibles. Tombe Saint sans cesse, sans cesse. J'invoque l'esprit des mondes invisibles par force des mondes invisibles. Ouvre-moi la tempête à bien que j'invoque l'esprit des mondes invisibles. Bon, Botalara. Il est roulé. Ah ouais. Les attirants magiques. J'invoque l'esprit des mondes invisibles. C'est tempête tabernacle. Madame Retta, ouvre-moi la tempête, ouvre-moi la tempête, ouvre-moi. Par la force magique. Force magique. Tirant le bloc et bien tirant, on va tirer les bilans. Pour utiliser un oignon sur le ligne. Ils ont la vide, hein? Le bloc est de manakati en haut. Parce que la première représentant gagné d'Angéré na ba Congo nyonso ozomona. Alors dans la deuxième représentant il a gagné d'Angéré na Congo mobimba. Donc fétiche et là il maboko na biso mboka nyonso kende Congo Brazza kende wapi babiki kuna na mbetenge makambo iza kuna ata na sibiti ba ko so formule pa na biso na mbetenge ozomona. Obi oza maître il y a gagner dangereux ça science ça haut niveau et l'équipe va vaudou l'équipe va maïkari l'équipe va science science pour mon ami qui c'est gagner danger parce que biso to gagner danger ozomona ba ki sakalezala ki falo teka kaka muntu falo sala sacrifice falo teka mwana koma kizengi o famille moko koma zoba falo teka loboko te foka non science ya sika eye to balolango comment gagner danger to gagner danger nyonso dans la carte gagner danger mabe ezala raté o mu dans na problème musala za na bezo na bota raté za na problème mbongo multiplication za na posa mbongo wazo mbongo dans les vides kaka pa a che cantine on a prière mbongo ebimi et pas na biso sacrifice za la raté nyonso na sala ka nyonso pito sala yango patika mbetenge do ba danger nyonso o yaga na sacrifice ke muntu par exemple au PC makambo azui makambo un certain temps abeli liboma to mona balabala diga somo ka makambo ebele o abeli o akufi siko to gagner danger wana mabe moyen e ya ezate donc à partir de ngamoko biso mona gagner danger to protéger bato ya biso to sala misala ozomona parce que nga fétiche na botami nango na banda bo mwana na bala kisi bo mwana no sa ba démonstration na école na sala ba kisi na école na zamona mkena na 6e primaire bato bazo ye pa na biso on de fait papa na nga azali et pa na biso bazo luka kisi pa na nga bato plein libanda papa zo benga na bango mais na opesa makampa parce que ça pouvoir na nga botama nango déjà mon atier botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur na dambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs.
congotempérature.com. Nous avons information à temps réel. Congo température et yena mopepe asika ya tobina Congo température et yena mopepe asika. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Vous nous suivez de partout dans le monde à travers cette chaîne Congo Température TV. Question de vous informer, de vous mettre au cœur de l'actualité. Nous sommes là aujourd'hui avec un frère, lui c'est grand maître Kokoi, et vous voyez qui est grand maître Kokoi, c'est avec lui. Donc on met un peu à ma sujet voilà, comme sujet à l'élo sur spiritualité et spiritualité et zanini, parce que beaucoup de gens aujourd'hui comme profiter de la pratique pour lier la batuning tout le bar anakin, comme profiter pour exploiter pour escroquer et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui Maître Koko s'est décidé et à Kinshasa et Azamouana Mboka, mais avant Dakar et na Congo central aujourd'hui là, aujourd'hui il s'est décidé à Kinshasa en dépit des vidéos sur les caca, des émissions sur les caca et babinga wa tradi praticien monsieur mais ba mi komisa et o banganga kisi. Voilà la raison pour laquelle Maître Koko est allé pour recadrer les choses. Mais avant tout, je tiens à dire un grand merci à cette grande équipe technique de Congo Température qui ne s'est jamais accompagnée. Un grand merci à Shadrach Marayou, la papa d'Histoire, à la presse de vie. Un grand merci à Kenzo, à la régie finale. Je ne peux pas le dire. Un grand merci à Madame Rosette Lafleur d'Hambourg qui séjourne parmi nous ici à Kinshasa. Un grand merci également à Madame Mirador Ngabou, la présidente de l'association Mirador l'Espoir fait vivre depuis Paris et Nabana Paris Nyonso et Mote Nabino à Paris, humble serviteur Nabino, Jeffer Mikwete, les Phoenix. N'oubliez pas Igor Mitou, Richi Kapinda, R9, big salutation à vous. Voilà tout cela. Bon, on a Maître Kokoi. Il vient fraîchement de Mbetenge et tout son nom sur la spiritualité pour belé penaba kosi biso trop ba escroquer surtout bana poto o pitinda mbongo na kosala numéro botindi mbongo boye atinde no yombo mais avec Maître Kokoi nabi ke maxolo nyonso et osala bien na inde to sur la CG na biso Maître Kokoi. Bonjour. Bonjour papa journaliste. Bon temps sous présentation sous na raté aucun on ko se présenter ba Bolanda. Ngai Maître Kokoi na fana na Mbetenge. Donc nae awa pona kosala émission bana poto ba mona parce que bana poto ba leli trop. Ngala sala émission tena la TVT. Donc ceux qui dans la TV le loisa po bana poto ba mona ke koko na bango yemoko aye. Pourquoi bana poto bazole la trop pendant sala misala presque trop bato poto bazole la trop mutu moko boto sala ki boy alaki biso boy mutu moko sala ki boy alaki biso boy ya nga mo ce qu'on habite na le canon na TV nga moko na expliquer bana poto magie eza nini maraboutisme eza nini fétiche eza nini pour un grand féticheur aza mutu sala gagner dangereux le rôle ngai parce que nga za premier représentant gagner dangereux na ba Congo nyonso ozomona alors dans za deuxième représentant ya gagner dangereux na Congo mobimba. Donc fétiche et là il m'a beaucoup na biso mboka nyonso kende Congo Brazza kende wapi babi ki kuna na Mbetenge makambo iza kuna ata na sibiti ba ko so formule pa na biso na Mbetenge ozomona obi oza maître ya gagner dangereux ça science ça haut niveau et l'équipe va vaudou l'équipe va maïkari l'équipe va science nyonso bomona ka mikem qui c'est gagner danger parce que biso to gagner danger ozomona ba kisa kalezala ki falo teka kaka muntu falo sala sacrifice falo saka mwana koma kizengi famille moko koma zoba falo teka loboko te foka non science ya sika eye to balola ngo comment gagner danger to gagner danger nyonso de la carte gagner danger mabe za la raté o mdo na problème musala za na bezo na bota raté za na problème mbongo multiplication za na posa mbongo wazo mbongo dans les vides kaka pa a che cantine on a prière mbongo ebimi et pas na biso sacrifice za la raté nyonso na sala ka nyonso to sala yango pratique Mbetenge pratique ya Mbetenge na olobi gagner dangereux bon gagner mais d'une au moins que gagner dangereux et dans les aux yeux là comment mais d'une manière dangereuse le ko balukela yo te met gagner dangereux ça veut dire quoi donc ba danger nyos o yaga na sacrifice que muntu par exemple au PC makambo azui makambo un certain temps abeli liboma to mona balabala diga somo ka makambo belé o abeli o akufi ce que to gagner danger wana mabi moyen et ya exact donc à partir nga moko biso mona gagner danger to protéger bato et biso to sala misala ozomona parce que nga fétiche na botami nango na banda bo mwana na bala kisi bo mwana no sala démonstration na école na sala ba kisi na école na zamona mkena na 6e primaire
bato bazo epa na biso ande fait papa nanga azali epa na biso bazo luka kisi epa nanga bato plein libanda papa zo benga na bango mais na opesa makambo parce que ça pouvoir nanga na botama nango déjà c'est ça papa zo benga na yo c'est que azo benga na plutôt bato o epa non pour bango kisi atanga posa ne zaki na tanga nano bona continuer makambo mais nga comme zaki bo mwana na kati école moi na fandi bona siliki na zwimbeli na koti na munoko awa ebimi kotoyo donc biloko wana ba na classe mazola nanga tina bandako papa mettre kokoyo wana zamona mkabenga kokoyi mais so na kola na magie na kola na kindoki wana na zawana na bimisi bana ebele bazana bangola bazana matadi ba mwanda par-ci par là-bas na ba ya pa nanga question de curiosité mettre kokoyi pour moni batebele ba olanda biso na poto baza bazo bate po otolo ba awa keno et papa zo benga na bato oyo bazo epa na yo po sala bango e ba musala siko ngo bani yo botamaki nango papa na wa ebaki teto papa na yo nde mutapesa ko anda olingana nu aje poussa na po obanda ko sala ba makambo wana bon papa ebaki déjà ko botama na ngai ponga na botama na ba bisinzu ba sine to benga ngona na ki compte yango bisinzu ba sine na nzoto ozomona donc so tali na nzoto nanga na mkongo nanga za tatouage te mais ça na signe plus na mkongo nanga na plus de la botama bongo tant na botama mutu mama banga ki be mona ta ki simbi te balo benga ki simbi pour ça signe plus na mkongo OK fétiche déjà na nzoto nanga ko botama ngi déjà partir la bokoko na biso na mbetenge pour na botama na matadi mais sikoyo na kenda mbetenge kutu kala wana za ba troisième desmanté na kenda mbetenge na fana mbetenge tino za kala mbetenge de batu bayaka ba utaka par-ci par là bayaka ko kamisa na mbetenge na sali pa ju pouvoir na ju poser makambo na za nango besoin ko bota o musala balongolenga musala azongi musala o mettre koko na ipona premier boy aye na salele makambo azupe akei de siège za na mbetenge. OK voilà nayebi ke to benga ngo magie nayebi ke magie etambolaka mingi te na ba acte magie ezalaka mingi koloba te nayebi ke to ko expliquer na ko simba na ngai tiroir magique namoni awa tiroir magique namoni bouteille mais avant to koma wana ina olingano bato ba mekampi ko comprendre nanu et makamuni to sapo to leka pesi ko na ba action pe na ba mona mais maître Kokoyi lobi bino bozana gagner dangereux siko pratique na bino bo sala kango zaka différent to ba maikari ba vaudou eza belé to kawana ba Bouddha eza différence na bino eza à part ndongo lobi ke no ko bela liboma différence monsieur eza nini bon différence monsieur ezali omoni lelo tiba la pote belé bazole la pourquoi féticheur monga ko leka soit déjà féticheur un petit monga ba petit féticheur pas biki cité alors le canate fe ngana sala ka boye ngana pesa ka boye wa mutapota ko benga na WhatsApp solo li azui mbongo atindeli mutapota ko la première suite malonga ezate deuxième suite malonga ata réalité moko kuna za ata mystique mona zo mona te mais OK biso na gagner dangereux tant déjà na sombi matériel pour ça la matériel différent de maïkari ba vaudou za différent pour ça la parfum parfait Sainte Rita, parfait Salazar, il moko do salon ndenge musala no yesengi. Au moni même soki mutake na hôpital. Docteur azorade malamoko te azu ki sentel la PCI. Qui se on bikso malade no asana examen, fa consulter onano. A consulter ke musala za boye. No ke malamoko ke ozimbongo, otindeli mbongo. Oh allo, sengi fo suma boye non. Otindeli nga makambo no za nango besoin. Ke na sana pomme boye na consulter na ba esprit nanga. Besprit ngaba lobelinga mon dossier oyo salela ngo boy na eloko boy na yebisi yo papa esengi même ngala mbetenge so mutu aye koluka makambo pana ngam na pesi kiti to fandi na expliquer nga papa ngata problème boye na za besoin mbongo na zo mbongo boy mbongo e promesate na koti na temple na nunga moko na consulter be esprit na ngam o ba esprit na ba koyebisa ngai na bimi na koti si yo ba esprit ba lobi boye on mona réalité on a mona réalité pas la bengi esprit même Indou Sankara aye bosolo na Indou Sankara fara Indou Sankara expliquer az esprit za na deuxième monde a expliquer non faut que ça la boy solo na muntu ye moko aye pa na solo na muntu solo na esprit oh papa ngama tamulangi ko loba makambo ne to fandi awa nako e ko loba pe lobi makambo yoki donc esprit ya kana ekota na eloko nyonso c'est ça de tout ça différent na bato basala ba o ne loba maikari wana ba Bouddha so ba benga ba nani wana ça différent na ngai. Ouais. Et c'est différent na bino mais bino nyonso maître commun na bino ezaka Satana. Ouais, maître commun numéro 1 c'est Satan parce que moni Satan azalaki ange de lumière. Qui c'est eza lumière, ange de lumière. Nazo ba bige ange de lumière. J'ai là dans quel sens? Nzambe tango salaki Satan, muto liboso ange liboso nzambe no linga mingi ezalaki Satan. Nzambe lingaki makastro. Yango monaki secret nyonso nzambe azalaki nango, alaki saki yango Satan.
oh tu eza kota nzambe bozo pe rapide nzambe amoni muntu ange nanga oyo so na tiki a to fana akomanga lokolanga tika na kitse na mabele même na bible botanga yango malheur à la terre et à la terre car Satan descendait vers vous botanga yango na apocalypse botanga yango na bible na binoti c'est ça akita awa pena se awa seki biso za awa na yonanga nzambe na biso eza ça Satan ozonga te na to vérité nzambe na binoti yo grand maître kokoi nzambe azali koloti au monde nzambe. Mais yenda kela mabele na kela mabele pesa pouvoir na Satan te papa. Oui bien côté. Non. To ba na débat no tilelo. Na ba livre na ko expliquer. Na ko expliquer pesa na raison. On limite. Après ça pouvoir et pas na bino ba bossa ila ka e. Nabi nzamba za wapi. La likolo te. Ta de ça bino ta bofuka ma bosambe. Bo ta la likolo nzambe boye. Ya onte bosala. Sukona na zana c'est Satan. Satan za mabele oyo. Pose la lumière. Ya mo ba tambongo ba tambola mituka cher. Nga mo na fete cher. Na ina na voiture na nga bomoni. Na tambola makolo. Mo na yo bozo apparaître bogard nanu et pour latina nous bien. Na za véhiculer na za bien na za banda ko na tonga na za poser. O mo na émission na mutuka na nga. Na uti na musika kingidi nga soki ti na bimiti awa. Na ina mutuka na nga. Ozo na fete cher nzalate parce que tout ça déjà dangereux. Satan a un ange de lumière. Après ça la lumière. Olandi monto au monde autant la mituka autant banda ko étage par-ci par là qui na moni banda ko étage belé na kin ah ils a lumière ceux qui na malili ka ozela ka papa ozoe le côté alors fallait lumière ça là c'est ça maître kokoi tout monde nanu par rapport à bato baleke pa na biso ba saleli biso ba démonstration ba le batanga ni bambongo no bité premier numéro na yo na émission na biso parce que oyende ko corriger bango ko zongisa bango na nzela ke non basala nanu musala balonga nanu bolingo ya mbongo liboso c'est ça yango wana naza na tiroir magique zela Sabino yango tiroir eza excuse-moi mon mouchoir ça va disponible à côté lema to ouais je mon tiroir est-ce que ko hôtel ma caméra mais porter tiroir eza vide bon mon ya tala ngokina eza vide hein eza vide sur le caméra mais total là tiroir yango eza vide hein na chi awa bon ça la prière ngai excusez nous marchons vers la montagne de Sainte-Thérèse en tous les gens pour nous secourir. Nous marchons vers la montagne de Sainte-Thérèse. L'anneau 15 et avec le monde soit créé. Arrête un son fort. J'invoque l'esprit des mondes invisibles. Tombe Saint sans cesse, sans cesse. J'invoque l'esprit des mondes invisibles par force des mondes invisibles. Ouvre-moi la tempête à bien que j'invoque l'esprit des mondes invisibles. Bon, Botalara. Et le Rolega Awa. Les attiroirs magiques. J'invoque l'esprit des mondes invisibles. C'est tempête tabernacle. Madame Retta, ouvre-moi la tempête, ouvre-moi la tempête, ouvre-moi. Par la force magique. Force magique. Tiroir, bloc et bimina, tiroir, bottine de bimina. Pour utiliser en union sur le ligne. Ils ont la vide, hein? Bloc et bimina, 4 tiroirs. Oh, ben, c'est pas bottine de bimina. C'est bon, on met la bonne mêlée, hein? C'est bon, on lit à bolier. Et dans un simple tiroir. Je m'en ai. Ok. Na deux repris na souffle. Papa, on va me là. Na offrir au moko. Ah te merci. 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 Maître. Na moni biloko oyo bima. Eza biloko oto mona rapé na monde visible na biso ba biscuit oyo ba canette oyo. Quand on sengi tiroir et là sa démonstration, on va démonstration yango wana. Oh, soko simba za malili simba ko banga te. Ya malili hein? Ya malili makasi. On met la paix c'est le côté. Ah OK. Sardine peut ko fongola. Et c'est le côté, et ça sardine parce que oh ils ont un monde visible, puis ils ont un monde invisible. Bino c'est ndebo quand ça monde visible ça va babe. Sardine yango. Biscuit. Na ko fongola biscuit. Yango ils ah, ils ont biscuit. C'est ça. Question mon na tuna. Babiloko o tango babiloko nyuso tambo bimisaka ngo oyo. Po même na Bible lo bengo ozana contact kaka na mutu oyo bozana ye esprit moko. C'est que tango babiloko o bimisaka ngo bozana contact na ba usine ya fabrication ba matière oyo. Mais omoni neti ezana biloko ebele o eza par exemple to monaka awa. Na deuxième monde pesal pour pouvoir on bo sala ngo faut ça magite yo aussi yo ki bo muindo no boye kaka ki busange loko oko fabriquer sardine ata bo ko pêcher on bambis na maine oko fabriquer ngo
Non, on fabrique en côté. Faut dans la science, gagner dangereux. Il y a une science base. Oh, bah tu vas na pote, tu vas luka, oh makambo, oh na pozo boye, oh na musala balongo laki, na zana mukandate, na bota kate, na posa mbongo, na posa pot faire du bonheur, na posa boye. Au bengi ngai, numéro na ngai s'afficher na C ya TV na bino, na peut mon numéro en verbal boyo ka numéro. Au bengi ngai moni réalité. Na ti boye, oh za mulangi, za fidi non? Ils ont le côté na carte là. Bon mona kindoki. Oui, la maille. La maille. Vamos maquilar. Je peux maquiler pour protéger. Même avec ce maquillage. Je vais rose raser. Yo comme la maquillage mon tout. Je pas ça payer. Ah non mais la maquillage. Là c'est facile. Bon, rose a une question à poser. Question est boy. Par rapport à ma démonstration au salio. Et à tam son de comment parler ndio, a un problème mon boyer. Tam susu et y a chance à Kendrabe te rapporte makambo simbarate. Est-ce que ceux qui a contacté maître Kokoi, est-ce que au sala ndenge nini pour ceux pour sa chance tam susu singa ba parfum singa tam susu loko mo bo ezano palpable ça soit pas quoi ne longi bo sala parce que ndenge nini pour beaucoup de contact direct na bato. Bon, ngai net numéro na ngai na WhatsApp, hein? Numéro na ngai 089 plus 243 89 20 031 plus 243 89 20 031. Au contacter c'est WhatsApp to solo. Là on est dans ce secret muntu na muntu. C'est ça. On est tellement camboté boy au bengingai au tuninga mettre na pombo boy pas de chance. Na poser logo boy na poser logo bengingai to solo li amiable boy to so. On a reçu o yomona. O to sala, yango to sala na yo, c'est ça. Maître Kokoi na mona boy ozo apparaître très calme. Est-ce que ça peut façon na pende o sara musana o bomba ba secret parce que tout monde na rabate beto yambaka o mutukutu tela benga kinga na sela ke makambu te batu be ba kuma pe ko banga ko benga pona makambu wana ngai na lobaka te so na sala mutu likambo ntel batu nde basenga ba resme donc ngana osala musala yo ko betali sur na kutana maître moko boya sala musala bo na mona réalité boy kenda ndengwa na mona likambo ke lekaki boy kenda ki boy en tout cas très bien mais ngapona betali solo te na sala mutu ngani musala na sala mission tel ona fula mutu ntel na sala ngota loba ngote ngata koko te papa na sala ba ne belé te na ba Luanda ba maître Arunza ou baza ba maître Shora na bakini bazali ozomo na zana bane belé na format yana bana musubo lika boyamba ba émission ba osumba de musaso epananga o mettre tekelanga de musomoko ifona leka na émission bana poto wa mona kotekela eboy charge na mutu nanga o moni mutu ona tinaki mbongo we mutu moko boy ozo yanga na senga leka ngamba moko ye par rapport à ndengolo bibo bimisa bana l'autre monaka papa aboti mwana soit ezana ndenga kobota ndenga normal soit ndenga musala olakisi mwana o musala ndenga bien par rapport ya gagner dangereux mais il y a akena na ndenge mususu et abakisi ba pratique mususu ba pratique on abakisi ekotisi na lokuta yo tango etanke koko tango mona makambo wana o melobela kanini soka baby si wapi na facilité ko bongisa likam o ya baby si wana bon na yebite o bana ngana format déjà ceux qui mwana moko wa ebisanga déjà papa na place mwana ki musala ekokite na kokite ozomona zana bana tina ba Luanda otomona nazana bana tina Afrique du Sud bana bazali mais pour na d'habiter ba science mususu mais pour na vraiment le bande muntu o yake akinda na côté mususu ba sale makambo simba te mais soka yepa na ngai ko simba na ko bongsango c'est ça vodour na bango ata sale ba maikari na bango ayena gagner dangereux pa na ngana ko sala ngo ko simba pour ba témoignage ezali o sepe tembe na tino ta audio ta muntu yoko ta témoignage ya muntu moko bo yoko ta vol sa muntu moko senga ba merci o zana posa mbongo pa zo mbongo ozomo o zana posa bolingo pe bolingo ezongele te ozo bolingo ngo c'est ça. Ouais. Tout ça, la deuxième numéro, avant de continuer, notre aussi, c'est le deuxième numéro. Bon, deuxième numéro, qui m'a pas tenu, mais Makila, mais moi, je suis Makila, mais je suis pas dans le côté de l'espoir vampire, parce que Makila, on essayé déjà. Ils ont risqué ma classe. C'est ça. Et puis, on a profité pour notre question même par Marambolo Biwana. Parce qu'on dit que Biloko est bimakaboy. Et pesara sur bino, na butu, na réaction na ngwezalaka, tout ça. Na gagné le secret zali.
to gagner dangereux ngala ko sala makambo hein mais charge ko pa non ko ba ngone lokote non la non be mutu moko ko bimelanga to de moko ko yelanga te charge wala ezala we problème ezala ndiko yanga pa nanga moko ozomona etali yo te yo chose na posa makambo oye na sala makambo okino dans le calme c'est ça to sala raté o mutu moko na ele sala makambo akende ba zo banga te ba ko bimelanga pa mutu entel te ko so pro entel non ezala raté. Ne tout le monde a un bambon ba multiplication. To yo ka tozo témoignage de komo rabiki ote et bambon wana bo bimisaka po yo moko ozana ngo da soit na po soit ozana ngo et quelque part yango tango info kaka yango et yaka ko bimaka yo moko bimisa pe na mbongo bo saka na bino na lobby hein. Oui combien de banques ça na monde na biga Congo te monde oh. Oui combien de banques ça hein? Combien de banques? Je vous ai dit que ça peut être $100,000, peut être $100,000. On a une banque qui est en Inde, on a une banque qui est en pays, en France, on a pays. On a pays. Et où est la banque? Vous avez un ça hôtel, et où est la banque? Et où est la banque? Net quand on a Congo, France, on a pays mon ami, on a belé. Non, on a aussi une banque, on a aux États-Unis. Les États-Unis combien de dollars? Trump a combien de milliards de dollars? Donc on a mis $300,000 mon dans compte, na na sûr. Ils ont esprit. En plus qui passe à la gagner dangereux, on sait que là on peut pas naer. Et Donald Trump passe à la gagner dangereux. Mais c'est vrai. Gagner dangereux, il y a beaucoup qu'on a vu ça, il y a Congolais t'es américain. Ouais, ils sont américains. C'est américain. Si ils sont à Miami. Ouais, ils sont américains. Donc parler ngo ba question mutu azana ti mutu Hollande biso minute na ki mutu mazana na France Hollande biso ana poser tant sur multiplication beaucoup tika contact na ye au PCK ba principe na PCK que sala besoin cantine tchana ndako finika da duka de la première finika yango zo sala prière boy soma bougie boy tia wana sala boy ngana za awa akobenga na téléphone mettre moni mbongo ena sala ndenge nini. C'est ça. Bon, on a peut-être yo salele et bimé pana a routine de la on peut bande ko ne peut a na ki. On sala ngone so lingi ça na consulto fausse sont le même jour non. Ça on so lingi. Vous comprenez? Ngapelo mbongo apesa ngamo mitukaso na sumba bakaba. Mo ngana mutuka na yena nguti. C'est ça na sumba mituka mutu sala mitukaso to mutu ma binsele mbongo mystique azumbongo atindelinga mettre na mona ki boya mettre merci bon. On a peut-être pourcentage na bon. Zoma $10,000, zoma $5,000 c'est ça. Ça là on est vivre comme ko na suka no linga skoto ko tenta pa message et puis to kemisa na suka au traiteur pe ba maladie neza ba malade ko boakela maladie nyonso ezala mbasu ezala maladie onzoko ezala bokla maladie bota raté poko bota pesa ba boakelo pe bota mona mo bota kasute ba trompe nezika nyonso na tritaka ozana problème nyonso na ko sala boya na ko sala yango o ayebika kuta na problème ki atindela mutu maître moko boy soit disant maître ngabe ba petit maître un pauvre maître pour maître ta mutu nzala te maître ya ko lela te tindela ngai boya zimbonga batu osali musala te sala musala po komone kende liboso po sala pe succès nenga na succès nenga na bana participer la batanga na kombo na nga ozomona o tu ayebiki akuta na problème balia mbongo boy numéro ngeza affiché na sewana plus 243 89 20 31 021 obengi nga yo contacter na WhatsApp plus 243 20 31 021 nazana kini pour le moment na sala 4 jours awa son contacter nga plus 243 89 20 31 021. OK, voilà maître neti surtout makambo ezaba kamoko ezaka fréquent na niveau ya poto monsieur za regretter ngana zana kin et plutôt ngana zana poto grand maître zana na pona minto zana ana kin ozongi nanu mbetenge to zana mbetenge atana mbetenge kuna numéro ile kaka donc tout WhatsApp bloque tout ça là kuna vous avez un problème au bien ça na mbetenge mboka tout na zali na sala pendant voyager trop ozomona na voyager trop c'est ça on est pona mutu mo zana posta ya chance mingi za pona bande kwa basi atapi mbali pa sala ana posta chance ota mususu ba sukula sinko sukula ko sukula zaka ko sukula ya boto ko sukula pika na ndenge pe kaka ya ba prière pe ko sali bon na ndenge ba prière pe kaka na ko sukula yo dans quel sens ngala za awa hein na salle prière na so sala ngala commander yo sala boy sala zo mai na yo tala cantine sombelo bo chawana la réalité ça boue ngana sali ala tu sala boue ça kuna yo sali pour mon réalité là c'est ça oui. Okay, voilà merci beaucoup maître pour notre disponibilité et surtout pour notre numéro plus 243 89 20 31 021 ozo numéro nanga yango wana PC plus 243 89
20 31 021. On a pour ça contacter Ok, voilà maître Kokoi a aussi fraîchement ya mbentenge et aye awa kaka pona komeka mpe ko recadrer et bana bakoka mike o babungi nzela et voilà pourquoi ayelingaki awa aya bon na plateau ya Congo température pona komeka mpe ko recadrer makambo ngo bomoni o asali eza démonstration moko vrai bomonaki armoire to tiroir magique ndeza ki vide mais et à sali prière bon bon se bima ba sardine afungoli même sardine bomoni sardine tisiko elimote eza na kati bomona sardine eza na kati et puis misi ba canette eza penza malili mafuta pe bimu wana et yom toza na poso kota en contact na grand maître Kokoi numéro na eza wana obengi abi problème nyonso oza nango eza ya maladie eza problème ya chance oza posa multiplication ya mbongo oza posa ya lupembo oza posa Batsayoka okoma peu visible na miso bato et maître Kokoi azana pour la toute dernière fois a répété numéro ta musu pona mutu moi ya koti siko a mon émission de komi ko na suka ta musu a raté partie numéro wana maître Kokoi et abandel numéro bi azana e côté a gagner danger bon ba gagner na ba makambo abeli liboma wa sali boso za pena ndeko na awana kin a kota ka ba place ma baby simba abela liboma au bengi maître Kokoi ko bango za ba gagner danger baza pona ezaneti science mo ya ko réparer tout à faire éviter ma baignon c'est comme la voiture au simba qui boit ça qui boit au quotidien en contact na maître Kokoi au PC bango numéro maître Kokoi PC bango adresse maître Kokoi ba kota une fois en contact maître Kokoi et nabi que na nzela ba makamu na bango makamu c'est ko maître Kokoi en tout cas merci beaucoup pour la disponibilité na yo et au PC ka numéro na yo ya souka et puis na message mo sous ali au PC sur votre nyonso balandi na Congo température yango na lobby numéro na ngeza plus 243 89 20 021 plus 243 89 20 31 021. Au hasard, il y a un problème. Tu as un petit maître, un pauvre maître, au Congo. Le maître va à Azana, côté, à Egosomba démonstrer pendant même si on appelle ça, on va démontrer au PSA. Bon, on dit, oh, il y a un salon, quand tu es un zolo, ça va au salabo. La PSU, au Tindela Mbongo, au moins réalité, Benga numéro na Yangoana. Au benga to réparer maladie wana au mona réalité na ko banga eloko te maladie no surtout guérison na ezala kaka maladie no to kama ko bika sida to kama ko bika ozomona e bola ko tezo bika kisi na monani pourquoi pas te yo ba traiter ki yo isimba kite benga nga ko simba ko sila c'est ça voilà benga maître Kokoi ko simbe ko sila et poza musala na ye et yo muta tembe benga kaseti soko bengi tango mona pe bikama benga biso pe lo ba penga en tout cas j'ai fait en tout cas maître Kokoi à Sali Boitana Zana problème boy à Sali P ici. Voilà, merci de communication à Souka déjà. Un grand merci à l'équipe technique à Congo Température. Un grand merci à Chardak Marayou la prise de vue. Un grand merci à Kenzo la régie finale. Un grand merci à madame Rosette la fleur d'Hambourg sans oublier madame Mirador Ngabou présidente de l'association Mirador Paris Nabou Sanité Igor Mitou Richie Kapinda R9. Voilà, d'ici là portez-vous très bien. Quant à moi je vais faire mes côtés, je vous dis merci et bye bye, à la prochaine. Mon atier, botalelanga, Congo température, ya maman Rosette la fleur, Nadambu. Après avoir défilé là-bas, cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne, Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc, nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous, ça va information à temps réel. Congo Température. Et y a mon pépé, Congo Température. Et y a mon pépé,